natika loyo katate que maître pas belai nazaki même pas informé natika liko yoka ngote donc wana za maître nangai donc voilà dans le maître nan bakundi était donc un élève naïe jamais n'a koyi ko travailler donc makambiza nan ya ovana ndengwana ti ba aussi ça mambo ya maître na biso maître pai tata na kombo penguya na yo nasengi lipamboli ya ngelingeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, fidèles abonnés de Kleboa.com partout dans le monde, dans la 4 coins de globe terrestre. Je tiens à vous saluer avec tout mon cœur, votre humble servante Glody Dema, la champagne d'or. Et là, encore une fois de plus, je vous retrouve avec Kleboa.com, na émission au temps des leaders, Touyambaka, leader et plutôt Taramasolo et à solo. Mes salutations et mes remerciements à celui qui est derrière cette caméra. Je vois déjà Chris Luna, mes salutations à toi, et sans oublier Armand Namporio, qui vraiment cette image Rosala impeccable, et encore mes salutations à Pichu Mangaya, à PM, et puis sans oublier Yemoko, tonton invisible, tonton de la nation. Mes salutations à toutes mes fans, Nabi Kebozo Talanga de partout. Ça fait un temps, Glody n'était pas là, et maintenant là vous retrouve encore en bonne et uniforme, Tozongeli Moussala. Ok, le lot, je tiens déjà à vous dire, je ne suis pas seule sur cette plateau. Je reçois pour vous votre artiste comédien que vous aimez bien, Boutala Ramoussala, et puis Assala Ramoussala tellement bien. Je sais que vous ne serez pas de si. Je vois déjà, il est là avec moi sur ce plateau. Je demande à Christian de Yakoyambaye déjà, et je dis déjà bonjour à Ladi et Soubi. Ouais, bonjour Glody Dema. Bonjour Naba téléspectateurs, nous sommes internautes, fanatiques, nous sommes tout balingara. Glody Dema vraiment itoko. Ok, et puis que bat balelo fort, bat baotala ebele, au plus ça va tout bambote na 4 coins il y a globe terrestre. Ouais, na pesi bango bambote belé. Ba Maluba Dumote ma maman ya la belle, ba James Mabiala, Playboy Angeli, ba Parapolo, ba Wami Miguel, ba Yves Pamani, ba Bob Diantomba, donc basé belé, ba Chesco Francine tout, donc ba belé vraiment me soupe na repé ça ba Corinne Bambela, ba Trinitaka. Donc tout va belé na ba on attend comme ba John Mata Masikini to solana nous donc tanzali to pesa ba bambo. OK, merci beaucoup Ladi et Sobé boni mouvement boni musala boni pe santé na yo moko. Ouais, santé na ngeza bien. Mouvement pe za na bien malgré ba confinement et puis na période le sous toza vraiment na matanga toujours baketwa na matanga. Donc tant que na matanga donc ça misale kanga maranan donc toujours ça nante parce que mon père nan bakundi était donc wana za maître nangai donc voilà dans le maître nan bakundi était donc un élève naïe jamais n'a koyi ko travailler donc makambiza nan ya ovana ndengwana ti ba aussi ça mambo ya maître na biso maître pai. Ok, Sangwana la dit Sobé, tant que na matoi na yo, oyoka kindenge nini? Réaction des kindenge nini? En tout cas, ça la passe na motema parce que na satana ki teke na cause de nouvelle ndengwana mokolo dimanche. Pona nga nazali vraiment surpris donc koyoka nouvelle ndengwana parce que natika loyo katate que maître pas belai. Nazaki même pas informé. Natika liko yoka ngote moni ba sango mususu ba bombela bato moboyo ba yibikete muto wana koyiba nante. Ngana iba kite mettre pas belaki ti a biki a komina ndaku na iba kite. Natali téléphone nanga natala message ya WhatsApp na moni petite sœur nanga BBC Nzongo. Na pesi bambote
pa ezali na France na mobile na ye noko lia Semelia namoni akomeli nga yaladi Maître Pai akufi Mangwawa akufi ha na donc na crié na zui téléphone na bengi il sonné à Yambiti on a bengi numéro Mangwawa na bengi Bibiche OK après BBC a bengi nga susu na toni Bibiche mamni okomeli nga yaladi Mangwawa akufi na Mangwawa ote oya comédien Maître Pai président na bino tant on a crié na kati téléphone on a appel à de Londres. OK ya tanga betika bo wana confirmer mbala moko to so na kanto ucho benga nga alobi vela ya dai nga pena yusi ke Bibisha ucho benga nga sikoyo zela na osongero to bando kota na sai soki ba 5 à 10 minutes na koti na Facebook na omona publication moti oui na omona lote na bengi vembalo olela après on attend na zongi bo na koti Facebook ba publication e bandiele en tout cas esalaki passe ya makasi to alaki na ve awa asalaki 2 mois na ndambo to aki na yawa via zongi mikili to alaki trop to bano presque chaque jour tous les jours dernier voyage no pe na Europe ozaki na ngai na kepe mikili eta voyage nyonso tunga zona na mikili Maître Pai ayaka kotalanga ti place na nga na zalaka petit ozali awa bon ça va sans adresse tindela adresse na WhatsApp ozwa Rama petit frère na Ramazani baroya mikolo ba voyage nyonso Maître Pai azanga ate ko ya otalanga wana vie père donc natikaki epe bien vraiment donc voilà cause ya mort na eza nini kasi ve nga natika koyeba te kabelaki abela maladie ni natika oyoka te abelaki donc abelaki kaka coronavirus bi maladie ozo ko lo bango te non via belaki malade eza pe ka corona te parce que déjà faut koyeba soki oza informé te faut yeba mutu soki aza na coronavirus akoti na hôpital eza malade ezozwa mutu eza malade ya soni te ozo comprendre soki ozwi coronavirus mais soki déjà ozongi ndako donc c'est kobiki parce que mundela otika te mutu soko za na coronavirus loba kobimano eza ukufeli na hôpital bakema ngo okunda yo soki obimi vivant c'est que obiki na yango vous comprenez pour via zonga ki parler bakokufa na ye eza crise cardiaque nde bumi vous comprenez parce que mutu so akufi na coronavirus et puis deux bakocha na mort te bakende kokuno mala moko mais via akufa depuis dimanche ti lelo oyo corona ye eza na mort donc déjà eza belema pona meka peso précision c'est ça. OK bino bana oyo président Mangwawa abimisaki na monde théâtre comment vous s'organiser comment vous yokana pona bino pe na mpanzi na bino loko abana bolela papa na bino donc dimanche ngo tant na zoki nouvelle wana na yeno mona ibakata parce que ba ibakata baza ba ser na biso o na toyako kuta na mouvement na mona ki na ibakata parce que toaki ne pe lokola musika te après na moni to mekio solo la biso bana nouvelle ce qui organisation nyonso tout okoki kosala mais il faut d'abord association
dit que ndenge za boye ba artiste parce que maître pai azali suka artiste ya nouvelle ingité nouvelle ingé qui mouvement na ye mais azalaki artiste ya mboka mobimba. OK. Azali na ba mista na bango o babandaka mouvement azali na banzela na ye pa ya utaki azali pe na bana na ye. Oso comprendre biso za bana to sala o esengeli to sala take bana mais ba père na biso bazali. OK. Oso comprendre ba père na biso c'est-à-dire to lo baneti ba association ya NTPC ezali donc so pe to bendi su film vepe azaki na bamasa na ye lokwa ba ve na biso bambali sombo ba grand prêtre bangadia diangadios oso comprendre ba ve na biso baba mongita oso mona baza ba oyo bazalaka na bango neti fe munderi auta kotika biso mais ve gawa azali donc baza ba ve oyo babandaka elongo babandaka mamu bango pe ba mikolo so basangani sangani batali ba bike mutu na biso wana pire biso toko sala ngonde nini donc ça dit que toko kunda mettre pas ka na kosangisa ba idée. OK. Biso toko décider te que ate biso za bana nouvelle yenge biso moko toko non. Mais particularité ko kozanga te oui azaki kaka ya nouvelle yenge te azaki pe na ba organisation izali ba boyo kaniza ebele mais nalobi particulièrement bino ba ressortissant na ye bozana eloko mo boko ko organiser par rapport na soit bozo zela kaka bokende bino na ba ANTPC na ba boyo toyokana na ba edon bakabola matanga te ozo comprendre. Donc mutu azala net biso ba artiste tozala na famille biologique na famille artistique ozo comprendre. Donc ndenge ozo mona soko soto bina famille artistique eza ba artiste nyonso. Que dans votre tara likambuya ka deuil car on a deux volets. Mais ce que tu as la totika organisation il y a organisation association union sortie à artiste ba ça l'organisation mususu biso pe ba nouvelle to ça l'organisation mususu wana komi to kaboli biteni to kunda mutu en désordre. Il faut tous la moko tous ali sanga tout ça la organisation est bien pour tout meka ko honorer nani mowei. OK, mes salutations na mwana changu ya solo riche monde qui louzi donc depuis la Pologne ba mbote ekomelayo et sans oublier fiston Niati ba mbote belé fiston. En tout cas, les internautes de clubbois.com, je vous porte au cœur, je vous aime tellement beaucoup et mes salutations à fiston Niati, il y a Jolika, il y a Joli Picasso, donc depuis Belgique, mes salutations à vous tous. Je reviens encore avec l'artiste, président l'a dit. Non. Président l'a dit. Et mes salutations à Flore, ami Flore, Zawana, Bambo Tebele, merci beaucoup pour la réalisation. Villa dit. Ouais. Ce qui te lobby. Beaucoup les gens il faut que vous ayez ensemble. Déjà vous bandi ba réunion, comment vous s'organiser. Ceux qui ont des détails, il faut vous payer sa biso parce que. Avenir auto ça l'émission autre. Avenir Pozo. Ou yo kam Pozo. Avenir ils ont une histoire. Na kasavu Pozo. Ou ba campo tengadia dia bavanda ba mangwa. Biso ba onda tam to yeba na to yebi bangadia ya te to yeba na ba ona te. Total ba na télévision. Mais tous les cas va venir pour mon cas pas bangadia. OK. Atomoni était ou les cas na venir. Ils sont pour tout ça là yango. Pas bangadia de yango. Mangwa awa. Tu pour kaka tango zonga na quartier. Obetaka liso na ba masa ya atomona kitobika na moni bango. Vous comprenez masolo banda. Un grand prêtre. Nous avons aussi la grâce à possible de peine na bango. Ba vepe ba yambi biso, ba bimisi pe biso. Vous comprendre? Donc c'est ça. Histoire en au meki ko loba moi mukie yoko poser qui na kati ya artiste wana vraiment il y a longtemps. Tu peux aussi nous relater parce que les gens ont besoin de savoir l'avenir pose oui, et ça historique.
l'avenir pose est historique, marambe belé belé donc fidèle internaute, on a besoin de moi histoire mon cœur rebêter la biso. Moi ça on avait ta histoire les amoulaï donc tant sous penda kutu batterie peut ici là ici là ni peut espace ça surtout na carte. Ça peut moi bref car pour na base la connaissance. Bon la histoire na une nouvelle ngende donc na une nouvelle ngende na 87. Non, plutôt Nike nouvelle Oenge na année 97. Hein? En 97 nende na yaki nouvelle Oenge. Tant on a une nouvelle Oenge nazaki na utaki siko na groupe Mukubi Théâtre. Groupe Mukubi Théâtre, ils ont un groupe on a ça qui 10 ans. Pas une azul formation, mais grâce à un groupe on a Mukubi Théâtre. Azul formation belé, to bando que déjà na siège kuna na njila les intrigants, tozo que na ina, tozo zo ba formation ba télé de formation. To président na biso, avant même biso ti na bakaneton de takinga parce que takinga tanga tikala lié mokunda osala bakaneton biso mokubito collaborer na bango pa ina zwaka siko goût donc na zwaka siko pa ina zwaka lokolo ya bavi parce que kuna na bakaneton ya la ki musique na comédie na danse bon minzoto ya la déjà orchestre chant comédie ba danse ma amnyon soto biso soto to na bakane to koti na lokolo donc ça dit eza lokolo netike na koti kaka na histoire ya bavi mais tangu na yesikoyo tangu na yo lungwa tangu na yo lungwa Mukubi lokolo na kide na gu ya minzoto fallait na sala choix et pas bavi na nga o ya balokolo pa nga na utaki na banda boulé na ya chic choc na tangu wana ezaka ensemble mais na groupe tozalaka leader na biso pa linga biso trop et puis biso ke boza apprécier mais c'est mbamba boisi ya papa fona tanga kombo na ye parce que na histoire na nga azali alors biso boza apprécier beaucoup bima na bino mais faut boza apenda na ba arme bo yekola pena musala bien parce que ba onyo surtout ba bima déjà baza ba fouter te on se comprend tant aux bima kolinga te ke bimi et au raté au bima mbala moko ndeto vanda ke pa mettre na biso ve na biso to zwa ki pena boulot to kubisa boulot mais tant on pena moko boye na koma yi pena neti na comédie à liboma na yo yebisa ve fo na bima kaka ayibisa luka groupe okende luka nga mwana njil na bando boulé na kende swabala et pas mystère Satoun ou bien chic choc loenge to nouvelle loenge la groupe oyo nga na bando kanisa na kini mais siko ya ko kuta na kuta na kina vie mundwiri le quoi vie mundwiri azalaka azalaka chef na nouvelle loenge nde na soula kana ye bon ayeba pe ba histoire na ngai petit moko comédien alaka na 3 boye petit moko boye tout ça parce que tant on a aussi pe na ba groupe wana ba quartier pe ba yeba déjà que artiste comédien mais ça va petit na yoka comme faut to kende tant to keipe ameka nga pe boye ba tout nyonso tout vraiment bazaka d'accord donc c'est ça nanenge na yaka ipa ya venanga lailai to sali ba mamunyo surtout sengela ki to sala 3 ans après wana na ba année 2000 to ke usala list boy na ba fait munduri ou to sala ma le mamboa première pièce to sala ka mignolo le titre nango yango wana ezaki pe histoire ya vena biso munduri après na ba 2003 ndenga na yako sala list boy fondation. Donc histoire est un peu yangoana donc bien que na la List Boy Fondation no dirigé velai atira ngate na tikala ko kabwanta na vena nga mokote ezala o ba vena nga batikinga ezala fe munduri ezala mettre paille mutu atika ngate to banda uzala ka bien ba relation to garder kaka donc yango monique nga so na ke mikilimetre paille abanda yo talanga donc soko ya wa no yamba e père nanga donc vraiment c'est ça.
Ok, sikoyo organisation nyonso ezongi na maboko a NTPC. Organisation ezali biso nyonso tout osala yango. A NTPC tozali biso nyonso tout chic loyenge, nouvelle loyenge, ba groupe théâtral nyonso toza wana toza parce que toza confiné. Ozomona tozosala ba stratégie moko eleka ata après kokunda mettre pai tokoki kosala tokanisa ta date moko oyo vraiment toko récupérer ezala pena que tosali matanga pena ya kafu parce que grand prêtre akokende to condamné te nzambe te et puis akufi pe na volonté na iti mais esali ka coïncidence Akufa na volonté na te mutu msupa akufa na volonté na ye bazali akufi na volonté na ye bazali na yoka teke mutu mo boye bapekisi atika likamu boye aboyo tika pe mimie na liwa akufi na volonté na ye mais ye quand même isa temps oyo mutu moko ta koka kopona ka kufa na temps oyo parce que bato baza confiné voilà mais nzamba sunga kaka ele kamalamu mais nga azo signaler kaka bien que confinement mukili boye bake baoba ekwei oyo azolela na temps oyo ya confinement oyo azolela na temps oyo eza maître pai grand prêtre grand yaya ozo pa bato baza na oka na mutu tolela maître pai na ba regret na mutema parce que temps oyo eza mabi mais bato ba bosa te ba oka na mutu ke ata toza confinement ezali mais eza maître pai ba mécène ba grand prêtre nyonso tout po bolinga ba artiste po bolinga ka maître pai na musala oyo ya salaka asali ebele ko bimisa de ya biso ba esobe oyo donc elingola que ça que asala trop sona bando tanga ba ibaka ta ba Willy Mambu ba bébé santé ba José de Londres ba Gabriel ba Zena la guerrière ba Mama Loso donc ba sans faute ba Papi Michopo donc to ebele ba bidi donc ozomona ebele vous comprenez mais mettre pas inenga dai ndengwana moni mutu soki akufi na coronavirus eza gouvernement izo charge ba osomba tam sous cercueil moko ya 100 €. Bacheka bakeko mais mettre pas ya kokuna mana cercueil ya 100 € te depuis nenga zawana bache na morgue donc ça dit démarche ya matanga na ekosalama lokola mutu nyonso tout azaka na poto soki akufi donc ça demande beaucoup d'argent osola nanga elo na oloba ekosenga mbongo ebele ekosenga ba dépense salama. Vous comprendre mutu wa kufi na corona ba rozwa ka cercueil moko 100 € bache bakeko kundaye mais mettre pai akufi lokola mutu nyonso tu azala oyo kende kona biso akufi na poto ndenge ya kufeli donc dépense esala makapona bakunda matanga ya poto ndenge ekosala faut kosomba terrain kosomba cercueil ya danger parce que aza star ya niveau na ye koso eza kosenga mbongo babi mutu asengaka imposaka te vraiment tozosenga na gouvernement na biso na bakonzi na biso et puis na mama tikaka biso bana yo te na ntango apasi mpe na ntango abisenga mama Olive Lembe et puis mama na biso mama Denise première dame mama Denise butikaka biso te maître pai biso totala kaka valeur grand prêtre soki message ekoma bakonzi na biso ya association bazali ba président Masumu baza bango mutu baza na organisation mais biso ba produit ya maître to senga kaka eleka bien grand prêtre biso valeur na ye eleka bien to senga basunga vraiment eleka bien eleka très bien
et les cas bien que ça biso peut bien ça biso et c'est un makas malgré temps ils a mabé que et les caca bien qu'on est aussi un bambongo pour bazo terrain bazo cercueil ya bien bazo nini tout ça kaka na rythme ya confinement moi batu ndambu tout ça mais et les caca bien attendre ba image totale et les caca bien. Ok, c'est bon. Ok, boza à contact na bato yo bazo sala ba démarche kuna. Boza travailler comment? Kuna tozo sur la Petrona Ramazani Petit Avier. José de Londres en Suisse. Moya qui taboye zate yo ibika ke ba vol zate. Ozon pan ba papi musui bazana en Angleterre, ba venga dos ba na Angleterre. Donc déjà bande comme soupe ba na ba Belgique. Ce que problème ezali eza ba o ba na France. Ozon mona tellement ba to ba obimate. Nzambe kuta zwa lokom parce que ba obi qui a déjà ba les 11 heures ba to ba banda ko bima. Peut-être il y a rapide ba ko sala que moi ba kokuta na moko ata ya timide quoi ezala kaka pour les kamwa bien. Donc c'est ça, donc toujours bingana, donc voilà, na ebipe que bazo bingana, donc toujours bingana na ba toujours bingana. Ok, jusqu'au actuellement matanga izawapi lieu où bazo se réunir pour na ko consoler famille, bon mon na pe entre bino artistes lié à matanga izawapi. Bon matanga izo salama na famille bazo sa matanga na njili. Côté ya père bazo za na njili wana. Matériaux durables. Oui, aussi adresse. Donc, matanga izo sana mananjile na famille. Puis matanga biso artiste tozovana na Kasavu. So tozovana na Kasavu c'est parce que les avenirs oyo parce la histoire avenir oyo makambo banda venu yo ozon prendre bazo batan donc c'est ça bako lycée ba ebisi biso bako lycée ba fondo lario donc bango tout balobi kete fo matanga eza na pose ba ve baba mongita ba obité avenir pose eza avenir histoire donc il faut to vanda kawana yango ozo mona tozo zala wana biso to na ba ve baba mongita tozo ba mami jokisa tozo vanda wana mami jokisa na Sisi, hein? Nani? Zizi. Tozo zala wana ba ko lycée ba fondo lario ba pinza ou matériaux durables na coach. Donc tozo zala wana. Mais qu'on appelle la famille bozo comment? Bon, ngai nazo zala contact tout temps na les 20 tozo bengana les 20 petits frères y avait là il y a maître pas grand yaya tozo bengana air nyonso lobi les 20 pe azana biso koto yo na réunion tant tozo na ba réunion mususu biso ba réunion lobi réunion déjà si to bandaki ya ba stratégie lobi su tozo na ba réunion pour tamper comme mukuse kutu so to longwa nazo koma na studio. Il faut que nous composer déjà. Moi, chant et hommage pour mettre pas Mangwa. Ah voilà. Ok. Bah Malubadou. Na la vidéo mukolango penana mona bino ata botelemi wana bozaza wana ba Yves Pamani pour na mutuna bino quoi. Donc na pesi bino tout bambote ba mama yubita. Donc bino nyoso tout bolingara la di esobe bino nyoso tout yo bosepela musala ya maître pai mangwaou. Donc sous ces aka moko j'ai les kaka bien. Ok, merci beaucoup les internautes de cleboa.com. Message wana vraiment ici ba message nyonso oyo basepela kana musala oyo bande kuna biso artiste et comédien basalaka to sunga mais que message les a passé à un moment l'artiste a voulu verser de larmes avec le cœur de l'homme Amérique au kanga moi mukie to comme biso déjà na suka isa to za na time matanga to perdre artiste comédien
En plus, on peut dans matanga, il y a monde. Il y a monde. Donc, tout ça confiné, tout ça bloqué, tout est suspendu, tout est paralysé. Donc, tous les latana musika, tous alawana, biso batu, il y a média, tout comme il biso na souka, il a dit, parents, lobano ya souka pour na batu. Moi, biso qui n'est moulette, exacté parce que tout ça na matanga. Exacté, on sait la polémique, exacté, on sait qu'à trop, exacté, yako loba pe belete, exact message moi que à la courte, bato bazo landa biso ba comprendre souci na biso ezanini pendant ba moment oyo. Bazo boule vient ngaka na chana ya bano yimba bano linga mingi. Mokili angani ya yawe boni boko tutela ngoto loboye. Mokili angani ya yawe boni boko tutela ngoto loboye. Moi pe ebimaka butu pe indaka tongo pe tanakai mabele mokonzi mabele mokonzi mabele mokonzi mabele mokonzi mabele mokonzi mabele lai madepa merci. On dit la fin nayo to comme la souka. Merci kaka. Ok, les internautes de cleboa.com, nous sommes à la fin de cette émission. Je suis vraiment Naba Esengwebele. Pour retrouver Bino encore une fois de plus, restez branchés, abonnez-vous massivement et vous allez retrouver votre humble savante Glody Dema, la champagne d'or. Je vous porte au cœur, je vous aime beaucoup. Quant à moi, vraiment, je vous dis à la prochaine. Merci.